Bandeko balandi ya émission Monde du Travail na français pe mosala na lingala tukutani lisusu lelo mercredi po ya ko échanger ko solola na maimbi matali société et to kota mukepe na makambo matali politique muke na oyo za kolekana na mikolo oyo awa na mboka Congo to yambile lo président Ferdinand Lokunda ya azali métis azameti azwami na lingomba ya association ya ba meti ya Congo ASMECO pe azali au cadre ya organisation ya société civile ya RDC o ekambami na mwana mboka Christopher Ngoyi mbote mwana mboka Ferdinand Lokunda da Silva mbote ndeko journaliste toko solola na yo makambo matali congolité po concerné yo congolité concerne puisque mobeko oyo nana zolengela Noël Chani ya congolité Congo na ba congolais et yo zali meti likamongo concerné bino yango to bengi yo to meka ko solola to ba pe mambi makambo bino boza ko kanisa na makambo tali projet ya Noël Chani et na kuleka na mutuna projet ya Noël Chani kwa makambo ndenge nini pana bino na d'abord na ASMECO peto kozonga na ngamba société civile ya RDC boyambi projet ya Noël Chani makamotali congolité ndenge nini. Oui, toyambi yango na mawa na sens que loi ya bongo ekoki kolobama na mutu aza mutu amayele te parce que balobi aza docteur un docteur soka moni likambo ekobenda mbilinga na mboka en tout cas à se réserver pour nous sonoke na mutu na ye et puis ekolobama ke mais yende mutu amayele te ta bato amayele ndenge bazo sala bozoba ou bien mobulu na mboka donc to yambi yango vraiment na mawape kanda eza koya kanda parce que biso tozali ba congolais d'origine à partir à maman et puis kobota malisusu biso to utaki na likolo te be na ba frontière te to koti lokwa ba musuba kota te biso vraiment to bota miawa et puis ko bota mawa na mama kolomboka et puis na kozongisa Noël Chani na réfléchir mon mémoire ni malamu Congo oyo toza lelo ndenge eza munene boye eza Congo oyo mindele ayaki kotia mayele na epe makanti pona kosangisa bamboka nyonso oyo malgré ba comportement oyo biso nyonso tozali ko déplorer yango na colonisation mais mboko po ko malelo Congo ndenge za munene mundele nda salaki asangisa ba petit royaume ba royaume Cuba ba royaume ba Cuba ba royaume Congo donc ba royaume mike wani zalaki Belge nda sangisi yango avant tout comme en Belge où a découvert qu'il y a un Diego Kawa un portugais après si passe na Belgique a Zimboka parce que Angola et Norbanine Angolais avaient déjà na maboko ya ba portugais ba mona kikino moeto zo sous parce que baza déjà na ba colonie mususu Belgique a Zimboka parce que azalaki na ngote Belgique nda sali ki mboko ko mandenge tozani ngolelo il faut Noël Chani na mayele on a boigné à quoi attaquer biso parce qu'attaquer biso déjà indirectement parce que biso tokotika yangote tokeneti na suka bisika ya kwa kosenga pardon alors na niveau na ya docteur na niveau na ya kosati na ba banque mondiale en tout cas zonga mutu nokito humilié parce que biso déjà toza humilié bino bozali déjà humilié mais est-ce que ça peut Noël Chani réseauter na ndenga lo puisque lelo na Congo ba infiltration ndenge baza koloba ba infiltration salimi na mboka edele et mopaya moko pia ko ya boye aye kozwa bokunzi awa asali ndenge ka osala o matozonga na n'epoque Mobutu azali directeur ya cabinet na ye mbilinga ezalaki ba pesa ki nationalité un certain moment ba ko récupérer nationalité wana et pour mamuna que moi danger mo kutaki wana et yango Noël en tant que mwana mboka alobi prévenir danger wana pour Congo ndenge zali en quelque sorte na ba neuf voisins na ye bazotala mo pena na moi miso malamu te yango face à la bagarre de fou Congo ça la bagarre de fou pour se protéger
no kite moto moko ko ko zo bokonzi awa e wana pe mboka comme passoire yango zo bangisa bino te mboka déjà za passoire yo wana biselo ko moko banda indépendance zwama congolais a comme indépendant lelo totangi Kasavubu Mobutu Kabila le père Kabila le fils balobi ndenge toyoka ka bango so baza ba congolais à 100%. Na ebite solo mutu musa ko tianga tembe poti lelo mutu moko contredire la nationalité à 4 présidents on a 4 présidents on a toti kana Félix lelo po Félix ayiko kuta poto eza na mboka yebisa ngai nani yango akonzaki mboko oyo lokola mutu à 50% congolais ou 75% ou 25% ou 0, combien de pourcents non nyonso ezali ba congolais à 100% de bakamba kimboko oyo c'est-à-dire ba congolais à 100% de ba faire infiltrer batu na mboka lelo batu bazokufa na est butu moi likolo ya 100% congolais bango ni bakoteli biso batu wana ko banandeni opesa exemple ya Mobutu ozi Kabila le père oya koteli biso ngulu pa ba Rwandais l'infiltration congolais moko na 50% a kambi mboko ta yebisa na metina na kambi mboko yo non te soki makondamia ko pesa moko na biso akamba mboka soki biloko ana et se répéter les sources ou bien que to sali yango ba preuve parce que na frontière ezali congolais nyonso aza na kati ya ba poste ya responsabilité soki infiltration salemi mais ko yebana te soki ke président en place ou akozala 50% congolais a autoriser ba infiltration ne salema kaka ba service de renseignement wana ba ko dévoiler secret que non voilà président ni mutu azo benga batu na yo be batu tel ba ko tapo mboka za infiltrer pe mboka continuer ko za exploiter illégalement ipona mobu na mboka mais jusque là c'est-à-dire congolais à 100% afanda kimia c'est-à-dire yemoko da BBC mboka Noël Tchani soka za solo congolais parce que ngalelo nakoko ndima mutu au moins le yo za noir à 100% na ebi ba origine na on te pas fogoza Ugandais na kondima te okoza pe Burundi na yebite okoza la Angolais na yebite po bangolais pe bakota kyao ba Ugandais bakota na guerre on ndenge yebani ba Rwandais ndenge moko ba Tanzania bakoko kota ba Soudanais ba Morero bango wana bakoti na yebisi yo na Tchani ke lokwa ya za noir ndi ya za congolais tozolanda to ba pe ba origine ya Tchani tu wapi akola pe 75% ni ya parce que frontière ya Kasai ni balende ezalaka kala ezana frontière na Angola c'est-à-dire ba parents na pe ba kokona pe ba ko taper Angola c'est-à-dire azana loko moko te akoyebisa biso ki yenda appris congolais ke biso na kola kisamela Tchani loko moko ki yaza congolais te parce que akima ki passe mutu azalaka na mboka na ina ndaku na quelque soit passe ako persister pas ko signal ka solution pour ndako ebanda ko vivre malamu ya akima ki biso atike biso na passe out totike ko ya matembele na biso nani Tchani akendala ndaki ba ngombe na ba soso ya mibimba na ba mburger na ba frites ya tiki biso awo guerre to bundaki ya yo nani mwana ndeko Jean Pierre Bemba na Kabila ba soda na bango ba bundaki awo nani Tchani azaki so biso kufaki ya ngaya kuta banani bibembe non il faut un respect na biso to bundi pe ya yiko kuta ki démocratie ko liko kota po biso to bundi na place na ye ya ko ya kusape et en plus na ko yebisa buki ya zali étranger constitution lobi la nationalité congolaise est exclusive elle est même jalouse ya mususu c'est-à-dire ko concurrencer na nationalité mususu te soko ezalaki congolais OK ko zwa belge français américain le quoi ya comme américain ici na yo ozana preuve ka comme américain papa na yebiso ke Noël Tchani akoma américain yende azali be akoki ko kosola na makambo na biso te toko pekisa zo nga wa te ko fana na biso mais allo bande souté parce que yé étiquette les américains ils sont congolais te soka zwa carte d'électeur il faut tout na na mutu apese carte d'électeur wana azwa ki amonde nini et puis yé a postula na 2011 pour ambré Etienne Tshisekedi azwa carte moyen wana pour postuler parce que pour postuler candidat président de la République, il faut des pères ou des mères. Oui. Mais il y a ce qui est de père ou de mère.
ya sa kende a perdre yango nationalité za kaka moko congolaise mi balete so ko na mi balete c'est que je congolais. Oui, président Ferdinand Mutuna Mususu namoni ezako salo passe puisque ndengolo ba na mbako na émission moko awa maman yebani mais papa jusque là ayebani te mais yango ozomona ke ozo risque ko lo mwana Congo kende ba oboka malibanda o salani ngai yango ozo passe Noël Tchania na bisika ko memangai te personnellement et puis lingomba na biso ba o ba bengi ba minorité en danger lelo, c'est-à-dire biso toza ba congolais to kotikala ba congolais mutu moko na pouvoir ya kolongola biso congolais te ni ya kobotola biso pouvoir et droit na ya ko posséder kwa président république parce que biso to botami awa to yebi passe ya Congo to yebi toza na souci que Congo bezala malamu et bonga pe lokola ba Belgique ba Portugal ba France ba États-Unis ba ngope bazaka na passe ka lokola Congo azaboye ba bonga biso pe to za na posa pe ya kokoma bisika wana to bongisa pe mboka. Donc pasi pe kande za makasi o Noël Tchani azonga sima parce que minduki ezali prêt minduki ya kobeta masasite minduki ya maloba pena ba démarche démocratique ezali prêt ya ko contrer Tchani azonga sima aluka ezali milité parce que biso to déjà toza en danger awa bazo benga na biso kuna bazo ndima biso te siko Noël Tchani akozela biso province akotia biso même ceux qui ont biso la province moko songo ke bakata la biso province to ke no fana ba meeting so kuna mais to ko ndimaka to ko linga ba noir à 100% ba ya basi to ko bota lisusu c'est dit bisika ya komema biso ezalité donc mutu so azo bimisa loi ya modèle wana c'est dit azandoki ndoki ya congolais za Noël Tchani na ba baza simana na ku tunatina ko yeba bango teme na yebi ke ba musu ba simana ye baza bandoki ya Congo balingi Congo avancer te. Comment mutu akoluka parce que eloko na ya kobotola mutu eloko ezali ya ye parce que biso to ya te ko ya to botama watu na ba mama watu na ba papa parce que métier ça va papa étranger te ba mama congolaise bazali pe ba papa congolais bazali donc mutu azobimisa loi ya boye c'est-à-dire okomona Noël Tchani lokola mutu afandaka na ba bureau na bisika ya ba hotel bisika ya ba alimentation o ali aga na ba alimentation kendeka na ba wenzete mais biso to kendeka ba wenze ba métis ba kendeka ba wenze c'est-à-dire kuna akto banda kokuta na bato mito sala ka temba la mususu ba banda ko benga biso ba étranger ba banda ko taxer biso biloko ezali ko discriminer biso to ekopesa kanda to ko bunda to ko zokisana to ko bomana c'est-à-dire Noël Tchani zo mema mubulu ce qui me boule bandi le kokota na dossier à discrimination za na mutu ya Tchani donc Tchani a kozala juger ayeba yango. Oui, président Ferdinand Lobanano puisque au bois qui yango na bloc mobeko na zali mala projet na za malamu te mais ce qui le lo puisque total api mobeko na ezali kaka mabete yo botami na mama congolaise papa no azali na mboka songo ekige ko bomba te so mutamoni ngaba yebi ke papa az étranger biso bomba kate poto ba hypocrite te ata soki na bombi komona ngaboye elakisi ke muto abotama na papa o auta parce que ba congolais do banini bato ba viva awa liboso ava mundela ya bazaka ba noir donc soki muto abotami boye lokola nga za boye c'est-à-dire papa na yebe koko na auta quelque part alors papa portugais maman congolaise celui qui le mboka Congo ezana moi boelani na mboka Portugal yo en tant que voilà papa voilà onyati bisika ngo malambo okende kote ya nani yo ka ona Noël Tchani ko milaite Noël Tchani zo kana bisayo okubundisa nani biso toza lokola donc Congo a la chance na koloba liboso ke héritage Belgique atikaki na Congo ezali mélange parce que les autres pour exemple pays ex-colonisateur ya Congo ceux qui là ont un problème na Congo que benda bika donc makambo vile za kobeba OK te biso ko keleba te Congo siko kuta ko sepela a utiliser biso to boma moto c'est-à-dire ndandi na zaboyi na kondima
pasi ya mundele te esika nga nazali na kondima pasi ya mutu mwindu te esika nazali naza produit ya bango mibale yo somona mwana alingi papa boma mama ou bien mama boma papa non il faut la mwana ngo mutu esaka te mais mwana mutu esalaka papa mibale papa na mama akolinga bango mbe baswana te babunda te parce que ayebi ke soki baswani babundi mama akolamba su biloko mokola mama mutu po ya kolia te biso tozana esika ya malamu ya kuboma moto soki likambo ezali entre mwindu na mundele biso nde kutu soki tozana poto mundele akoki koutilize biso bokende pa mama soki kinazalaki mama congolaise kende pa mama okende kutuna ye likambo nini na pepa bongisaka tala bu ngane na koya mama te tala mwa libungu ezalaki tozongisa makambo na nzela papa alingi nde boye ou bien papa tala yonde bungi boye te mama alingi nde boye tala likambo pena po botambola malamu eza nde boye ngana kosepela te naza mal à l'aise parce que yo ezali à l'aise te mama tala nga na osepela te parce que yo eza à l'aise te papa aza fautif mais tobongisa biso nde toza wana mpona koboma moto soki ya solo likambo ezali entre deux pays oyo eboti biso oyo ye moyele tiani azoyeba te oyo ezali bénéfique mpona Congo donc biso tozana oyo tozana mpona koboma moto soki likambo ezali entre mwindu na mutu mundele epokei na mutu na mosusu na makambo maso wana puisque projet déjà parlement et yo en tant que métis oza concerné na projet oyo oza bokonzi awa te osala bamisala miso malamu mais na sommet à l'état okoma te pe ba fonction stratégique ya mboka okoma te et parlement wana kozala saisi et bino beaucoup vous proposer nini na parlement po ya mobeko oyo ezali na nzela. Oui biso na association tote ko s'appelle réunion la fois parce que nous c'est koleka kaka na parlement to akoti alinzaka pour que makamona association eza ko sala nanu kutu azwa chance on a ko déposer loi wana te asimeko akoka toko bunda droit de l'homme et le but il faut que protéger la minorité tozali protéger tous en danger communauté internationale a terre biso likambo parce que lobby mobule ko ya et puis to yebi yango parce que biso to kondima te to kotika pe yango te comme to kotika te ba dérapage ko banda ko ya mobule ko ya alors pe ya te mieux vaut prévenir que guérir c'est-à-dire communauté internationale kota makambo yo loko azali likolo ya ba etanyos ayebisa na eta na biso makambo yo eza malamu te et puis lokola chef de l'état azali garant de la nation toyokaki pe tosepelaki na maloba ye ayebisaki na ba journaliste tanga yambaki ba sénateur ayebisi ke mboko soki ezali malamu te parce que ezali ba noir à 100% nde ba congolais à 100% nde bakambi mboko oyo mabe nde sika mboko ya na potopoto oyo ya azoluka lelo amatisa alongola pasi wana akuti mboka na libulu likolo ya ba 100% congolais wana eza mpona mokonzi ya mboka je crois akobende su matoi ke kaye na ye wana papier alekisaki ngonga afandisa yango biso afandisa po ezo ngaso sima ya pasola pardon apasola nde yango abosana likambo wana parce que Congo ese sangisa mélange ese salema Congolais 100% parfois dans 25 ans ils vont sauter po yo na ebite soko so bali munuba ou bali mu Congo ou bien so bali déjà mutu ya mboka mususu mélange les salema ngamu tunaboti na congolaise mwana nga ko bala na donc mwana na ko bala na congolais mususu congolaise mususu pourcentage ya 100% congolais et aussi la Noël tani azozo kisabiso na antiquité c'est le cas to comment déjà ce ko to le développement to zala na standing moko na ba pays le ka ba États-Unis na kambaki yango Obama non Obama zanani 50% est-ce que ce mona ja kende ko sala la Kenya ba projet yo so po Kenya za la développer ko kana États-Unis asala ki yo so po na États-Unis et puis États-Unis ti niveau ko tabane ko lela ki nana okangela biso Ben Laden ya boniye wazaki menace pour les États-Unis ce qu'on va monter na zaki nani azaki plus que 100% américain oui il est vrai qu'il y a zaki bongo alors pour la Assemblée nationale na Sénat
bango balobi bazali ba représentant ya peuple bango bayoka ka population soki azolela babite tout ça là boy population asepela lo wana soki arrivé que Noël Tchani a ko déposer yango bon ebi ki ya ko na ko déposer akoluka député moko utiliser akenda ko déposer yango pour ba débattre yango et puis ba leka parfois na vote ou bien ba voter yango te biso to ko yebisa parlement nous bata la loi wana ezali loi moko discriminatoire oyo ko bebisa mboka pe ko bebisa lokumu na bango ba honorable ba bi honorable ngabi bango ba ko na minute wana ba honorable te ba koma ba déshonorable c'est-à-dire to ko déshonorer bango donc babimisa babebisa lokumu na bango wana te wana eza ba intérêt moko égoïste ba calcul moko politicien oyo ko bongisa mboko te congolité ko bongisa mboka te tozwa constitution na ba loi nyonso ya république soki efandi toko kozwa pe mutu moko étranger à 100% akamba mboka akokamba pe malamu parce que ya ko se référender na ba loi o yakuti soka asaleli te akozala juge nango c'est-à-dire loi mboka ezalaka na mibeko koloba te que parce que ezali 50% d'akokamba non même ceux qui ont par exemple azo peut ça fait exemple ya ambassadeur nani rwandais ou azo pa na biso qui azali 50% non amiko ça qui au moins que azo ba cible na été ambassadeur azali 100% rwandais mais ba para na ye ba ya ko ya ba botende awa donc azana droit ya ko possibilité même ceux qui ezalaki moi nous azali 50% rwandais congolais rwandais mais ceux qui aza la chance na okoma président de la république ba voter mais ya ko salela nde mibeko ekuti o ya kuti yango akosala akofavoriser te akosalela nde Congo moi les amaka favoritisme te ezali ko salela Congo mboko oyo kamba parce que mibeko oyo kokuta ngo likola mesa tala na domaine oyo bakonza kamboko oyo boy tala na domaine oyo bakonza kamboko oyo boy et puis nazo comprendre te ce qui est Noël Tchani azana candidat soit disant 100% congolais mais aza makasi na campagne azela ce qui a komona moko ya 50% de lokola biso ba métier moko na biso de combien de métiers ba postuler pour la présidence de la république ba remet ba élément na bango que non parfois Ferdinand to yebié na niveau na yeto monti na aza président de la république pe parce qu'il y a des compétents dans le domaine boye a okoka kosala musala wana te abalakisi ba point faible na ngai nyonso congolais kozala convaincu ya ko voter ngate c'est tout parce que démocratie moi to lukaki ezate ko luka kosala moi ba loi moko ya ko priver liberté ya bato mususu pour kosala loi moko pona ke bo exclure bato lokola na pese exemple Joseph Kabila ba loi mingi bande za taisi mesure pona taille na ye pona kosala kiyaza toujours biso to boye loko wana Congo tolobaki to moni passe trop c'est trop Félix a commis na pouvoir alobi le peuple d'abord alobi makambo nyonso ezonga na lima pona ni ko luka ko taille ba loi sur mesure la nani non soki Noël Tchani azali na candidat ou yazo luka taille esi mesure eko simbate okoko zape noir à 100% mais asali potopoto na ba étranger ba yoko konza biso mabe awa c'est possible ceux qui azo bangela ba 50% mais ba noir à 100% nyoso ba leki na Congo ba kambi malamu te c'est-à-dire bazalaki mabe bazali mutema mabe pona biso ba intérêt égoïste atia meti akomona makambo kozonga na nzela Congo ko bonga avant fin mandat ya 5 ans wana tcheye na défi. Alors olobi que bino ba meti boza menacé na projet à Noël Tchani et bino na niveau association ya bino ya Asmeco pe na niveau société civile ya RDC bo engager démarche nini puisque na niveau na bino bolobi ba meti ba meti boza menacé et ba mosusu ba kimsu pe peut-être na niveau ba on peut bazali menacé mais bino bozali société civile to bani na Asmeco to na société civile ya RDC na niveau na bino bo engager démarche nini na niveau institutionnel olingi kaka ke tango beko ne koleka alors ndenge bibo bisamandoki te mobeko kutu koleka te toza déjà na ba démarche au moins ndenge toza ya boy
toujours à conscientiser Tchani d'abord comme individu à jouer courage. On a besoin courage. Courage ya bana lioto. Amona kilo kwa ngo se réaliser te ou bien lo kwa ngo parfois akotia moi bana kama basakana kana lioto bazuba manzanza alokoti manzanza soki wapi na pondu na nini atuti yango na mwa libo kana pe ya jouer wana atie yango atie pe na munoko ayebi te kitanga azotia na munoko azotia banyama ekovimbisa libumu ba mama bube ba parents ba memi ngambo apamba ya komemaka na hôpital ndelo ko mwali chana azo sala azo bate loko ezo mema danger na mboka ya ko arrêter yango te au moins nga zo bimisa ngo na pete mais po ya ko silisa ba conséquences ko ya mwali chani to ko ngoni ko telebi ka okima États-Unis akokima États-Unis parce que il a déjà na passeport le lobby alvika kabia ke yo mona passeport wana ndeko na ngai ndimela ngai mwali chani aza congolais kende ko vérifier information ni za journaliste mopanzi sango kende ti chani oye babisika fandaka tuna ye mutuna na admission passeport pene bika obimisa te po akomo tatabana mimi na loko wana. Alors société civile jusque là na asmeko na yo non société civile azana makambo ebele te pour na intervenir. Société civile jusque là asmeko tozo la réunion société civile to poser problème parce que tozali membre ya société civile donc tozo la réunion, il y a société civile qui pose problème. Société civile à RDC. Oui, société civile de la RDC. La société civile cadre de la concertation à limité. Oui. Bah ça qui déclaration na bango na base sali post moko. Bah tellement qui likambo ya projet à Noël Tchani. Bah tellement pour na bango eza yé mais bah kusenga na l'état que et les caté. Wana société civile cadre de la concertation eza na limité 11 mairies. Oui. Alors bino bon na ebité ce bozala pe ba membre kuna to biso to za société civile de la RDC. Société civile de la RDC. Oui, yango nazoloba société civile de la RDC et ko sangana mikolo eza koya biso lokola membre na kati to ko poser problème o biso to za discriminer parce que loko ane ko benda xénophobie na mboka et ko benga au monde de la partie des aga na Afrique du Sud nini problème ezaki pe na Côte d'Ivoire likoloka ya ivoirité wana yenu ya chana zwa kobimisa bato boni bakufa ikuna aluka biso to kufa wate il faut to arrêter hémorragie nanu hémorragie bandi ko pesa makile biso bimate nde yango to lobi biso asumeko association des métiers au Congo to lobi boy na kati na biso qui est membre na naza membre ya association tout métier est membre des droits lokola nani ba oyo yoso abotami ka yebi ka za na papa étranger aza membre na biso alinga te aza membre na kopesa exemple lokola ndeko Jean-Pierre Bemba aza membre na biso des droits mais aza effectif te lokola José Ndundu lokola Moïse lokola ba metinyo so yebi ba Jean-Claude Muyambo tout consort na ba Didas Pembe ba ngoyo so ana lokola ba yana ko sadire te mais ceux qui bazana problème ya ba objectif na biso na kotanga kalate bazali concerné donc le quoi biso toza ko subir lelo discrimination bien que parce que to dit que Noël Tchani aza ko viser ba candidat na biso ba ko bima ya ba meti ndi akozo aso la loi wana mais ya zo ba loi moko général to dit que azo cibler ba tête na biso na kotanga ngwa wate biso yo to sangana liboki wana pona ko combattre discrimination toza ko combattre abande ya bana parce que biso to tika ba sundola biso et puis Noël Tchani azali ko fungola page moko biso to tika yango to bosana to bobo tikamote makambo ya réalisation tango ya kiawa ba papa na biso musu ba kende pe ba sundola biso likolo ya kanda ya biloko na bango nazoloba bien biloko ya état belge te biloko privé la société privée ya ba papa na biso parfois qui travailleur wana parfois qui actionnaire parfois qui kolo société tango ba botoli bango l'état wana solo baba mindele ba papa na biso tango l'état zaïrois à l'époque a botola ki biloko wana apesi na bandeko na ye ba proche collaborateur na ye ba papa na biso ba kende na kanda ba lobi nini na bino na ba mama na ba état na bino ba botoli biso biloko botikala nde biso to koma ko sibi eloko biso to sibi lelo ba meti musu lelo pauvre po
pona nini eloko ane frappé bango biloko yake il fallait qu'il y a hérité yango babotoli yango tozolu kapito kundola pe la dossier wana to kende l'état zongi c'est la biso mbongo na biloko na biso na dommage et intérêt oyo ye Noël Tchani akozana sans frère ko futa te mais l'état nda ko sibi pour futa biso toza déjà tozo fêter déjà ba élément chose à la paix to kolamusa dossier za réalisation et zongi sa biso biloko na biso. Est-ce que je pense que l'État na collection le moko ndekoyoka est-ce que ça facile parce que ça des droits ils ont droit na biso le kola ba héritier au moins na boye awa na Congo bana bande ko lesa ba congolais ni ba madesu ba makayabu ba sardine ba ezaki ba papa nanga mais tango bakende yebisa bu magazine yo moni lelo ya donc o toye ko zwa lelo za ba friperie ba alimentation kutu ba fois ezande ngezaki libosote il bien sûr qu'ils ont modernisé mais tala lelo za organisation ndenge bengana bato ba fandisa ki économie ya mboka Congo eyai ko kita likolo eloko wana o Noël Tchani parce que biso no na page nyonso o Noël Tchani akwa simbi vie na biso to ko fungola yango tina suka et puis to kota ndenge Noël Tchani akosenga pardon akosenga butu pardon mais congolais nyonso ndako bisa papa zongo États-Unis po congolais nyonso akomona danger pe souffrance na passe oyo biso nyonso tokozala ba victime oyo Noël Tchani akozala victime te. Alors ce qui est na projet nanga mono on nous proposer il faut pas passer bateau de nationalité yango nde nazosema yango nazoya biso pas passer bateau de nationalité biso toza na logique wana mboka te kami na de nationalité non yende na projet na te ndeko yende mutu aluki makambo et puis yende falaki asenga yango mpona nini Noël Tchani ndenge azali boye akoko postuler candidat président de la République te azwaki chance wana parce que na ngonga ya Joseph Kabila banyamu ezalaki mingi nyonso po akodistraire bacongolais oyo baza na posa ya mboka baaccéder na pouvoir te yango wana azwaki bachani banani abendi bango bayi kokoma bacandidat président donc na minute oyo Tchani akoko postuler te parce que aza congolais te soki azali congolais d'origine asa perdre déjà nationalité parce que congolais constitution elobi congolais moko akozala na deux nationalité te yango wana mpo tozongisa congolais nyonso akendeki pafa kokima exil na bituba na nini na monyokoli ya dictature na pasi mpe ya mboka vie sociale ezalaki pasi to comprendre oyo bakende batikaki biso ndimaki vie sociale ya pasi bango bakendeki ok mutu nyonso azalaka na sensibilité moko te bango bakokaki te bakendeki alors tozongisa bango bakongolais na bakende mpo na bacontrainte moko sociale na politique bazonga tofandisa bango totonga mboka biso nyonso c'est-à-dire bakomaki déjà ba français ba belge ba américain ba chinois ba russe bani donc bazonga topesa bango possibilité wana ya koakiri nationalité d'origine na bango o ba perdre kiango bien sûr baza ba congolais na makila mais na mukanda baza si ba congolais te il fallait que Noël Tchani amone loko wana a saisir parce que chef de l'état a sa fungola ki parenthèse wana lobino il faut totala likambo bande ko na biso baza na libanda diaspora bazo mona passe pour na double nationalité mais il fallait que saisir opportunité parce qu'il y a des souffrir nango asa la loi oyo kozongisa ye na pouvoir ya ko postuler na présidence de la République ye Noël Tchani ko postuler soute moko ya ko postuler au moment ndenge to bima to ko bati az étranger parce que ça na mukanda ya congolais te ngana nango ya nango te so ka zoka ngo se ka zoka na moyibi faut to banda nga pese ka de l'été alors ce qui a proposé qui loi wana to ngai to sepela biso ba meti parce que ngana azali na double nationalité na nzoto komona ngaboy na botama congolais portugais o mususu abotama ki congolais belge o mususu abotama ki congolais français ça dépend na nationalité ya parent na moko étranger donc tongeto appuyer parce que biso na ye tongeto kokana donc il fallait qu'il proposer loi wana biso nyonso na ye to ba non naza congolais lelo lobi bena ko kende na ngai na fandi na Portugal ou na Belgique yepe ayepe awa même tepe akoko zonga na États-Unis donc
droit wana nyonso bazongisela ye oyo ya perdaki yango mais tala buzoba ya kosala kopropose loi oyo ekobimisa ekotangisa makila parce que bato bakokufa parce que biso tokotika te mboka eza ya biso nyonso ye aza na droit nini na pouvoir nini tokozongisa na nzela aza mokolo aluka tozongisa mwana moke te. Voilà, okosuka na mutuna na ngai ya suka yango yanolango na minute moko tango osengi nationalité double nationalité bon soki ke likambo ekomeli yo ba okango na Kongo ndenge ni ba kolandela ndenge nini na Kongo puisque soki balandela na Kongo eta musono ba kolandela okogera ndenge nini upe Kongo okogera ndenge nini non wana za mutuna na suka non mais soki ezali bongo ke ezalaka danger pour ani na bamboka mususu lo wana ezalaka balandeli yo awa okini okabatama bakozwanga mpe na mboko nga nazwa nationalité na mosusu parce que l'état congolais aza na droit ya kosenga bakangela ye moto aza criminel na mboka songolo ou bien asali crime politique ou bien crime économique ou bien crime ya batiweri ou bien nyonso ezali otangami crime oyo ezali Congo lokola état aza na droit ya konda kozwa ressortissant na ye ou bien moto afandaki pa na ye ata soki aza congolais te azonga samba awa ou bien samba kuna bapiniri ye moto okima azali te parce que bisika nyo okima mboka ekoma lokola pays moko informatique ezali donc facilité ya kozwa yo ezali barepere yo babiki no akimi na mboka soit ya papa na ou bien ya mama na ye ou bien soit lokola ye Noël Tchani akomaki américain bakoloki na États-Unis donc aza yebisika okima te kobangela ke soki bapesi mutu double nationalité nde ekomi danger soki akimi soki asali mbeba nde bakozwa ete te bakozwa ye na pete et puis akosamba akorendre compte na babétise na ye. Voilà, namoni président Ferdinand Lokunda da Silva namoni tokomi pratiquement na soka émission oyo mosala monde du travail oyo lobelaka mingi makambo bato basalaka na kati ya société na Congo et lokola bino bayi société civile membre ya Asmeco bozana mosala bozo bundela po ya bino ba meti bana oyo batata batika awa pe bana pesa ngana pesa moi objectif mokeka ka po to suka objectif ezali toza ko combattre bando ya bana mutu nyonso ayebi ke ba bandole ye mwana wana Asmeco association de métiers au Congo pas du Congo te au Congo tozali ko combattre bando ya bana discrimination au toza lelo victime marginalisation tribalisme parce que mboka na biso ezokende malamu te pona tribalisme eza makasi il faut to boma eloko wana et puis pauvreté donc voilà ba grande ligne ya ba objectif na biso. Voilà bandeko balandi canal kini télévision pe émission monde du travail oyo lobai pe na lingala mosala tokomi na suka ya numéro ya oyo tokokutana mbaleko ya botika la malamu.